Bonjour peuple congolais, peuple lingalaphone partout dans le monde. On va suivre l'émission congo-number1.com où il y a président Abeba Lipordo, na coach Nangaï Adi Londolé. Peuple congolais ou peuple lingalaphone, ils ont plaisir à tourner tout le monde à sur l'élo. Dans quatre il y a émission la diaspora en marche, il y a Abino Kouloutou Magela, les diffuseurs des émissions. Alors pour l'émission ya lelo na kolobela mingi sur Tchango. Bato mingi balobaka makambo ebele pona Tchango. Tchango oyo ezalaka na kati ya République démocratique du Congo ex-Zaïre, na kati ya capitale Kinshasa, tango ozokoma na kati ya Kinshasa po bima ou bien okota tolekaka na esika bazwaka mpepo na njili. Njili oyo eza na kati ya Tchango aéroport ya njili. Mikolo uti koleka touti komona moto moto benga ezobo zide moko ya zone ngaleka mais pour leka fois linga luka makambo na kati ya mikili ya poto. Alors oto benga zobo zide donc ye aleki na émission moko boye alobi nyo ya mona nanu intellectuel moko ya Tchangote. Mis à part ça, déjà, Tchango a un programme, il y a un programme au Kalaté, donc rassemblement universel au sein de la Katia, Paris, à la Katia France. Ok, il y a Tchango, il y a diaspora. Please, quelques heures avant Tchango, il y a Léopold Deville, Kinshasa, il y a un contrôle. Bala doa kin na boya awa na makambo oyo rencontre ya bana Tchango osanga awa. Pour la répondre moi mon cœur mo to lo bawana boye ezali garçon oyo to benga nani camionnette bola albini ya mona na mona Tchango mo oyo alba français te camionnette bola. Là on appelé aussi ko oyebi bis 25 ezali bis boza osala njili l'Ovanium Université de Kinshasa, campus de Kinshasa. Bis, ils ont comme la campus de Kinshasa, ils ont la ligne 25. Et il y a une commune, on a quartier 1, on a quartier 1, ou dans ma tête, ou dans Rompongaba, parce que Bana ya Tchango, la résidence ya Tchango, autant de campus. Il y avait encore un bis où il y avait un bis à Enda. Ils ont étudié dans chaque parcelle de Tchango. Ils ont mis un côté, ils ne mettaient pas les autant dans Enda. Donc, moi, dans ce que l'histoire, tout le monde le premier débat. Et là, vous savez, bien, ma belle communauté, la vie surtout, zaïroise ou congolaise, il y a des archives. Et ça, c'est trop. Nous toujours internet dans le temps moderne les paroles s'en vont, les écritures restent, les paroles s'envolent, peu importe où vous voulez. Mais dans les autres, on rappelle chaque fois que même les écritures, même les paroles, elles sont au tika là. Dans la DVD, dans la cassette audio, elles sont au tika là. Donc, il y a un cadre. Il y a des archives parce que nous avons des archives et c'est servant pour vendre des cacahuètes ou des cartes na point. Alors que nous avons un développement en Europe ou en Occident, c'est esprit à regarder des archives. Pour nous avons un pays où il y a un bulletin, il y a 4e primaire ou il y a un examen d'État, au moins les gens ont des soutiens, c'est intégralement émicaté. Mais en Occident, bon, archives, c'est toujours nécessaire. Il y a beaucoup de profiter d'un développement moderne et technique moderne pour nous faire une émission, pour tout le monde, tout le archive. Comme ça, on va avoir ignorance ou on va apprendre dans l'avenir, on compte avoir Internet ou l'ordinateur, au moins l'archive, tout ça. Donc, bref, on va voir que le 20 mai oyoyo tukutana na bana ya Tchango na studio ya Congo #1 News na Pantin esika bureau ya
papa oyo mauvi beaucoup les alaka tokokutana wana na 14h na osala liste ya bato tozala bango besoin mpona tokobeta masolo ya ntiangu tokobeta histoire ya ntiangu ndenge nini bapere oyo ya liboso bautaka na barungu bayaki ti kokóma na kote wana ntango bakokabula yango bantiangu tokoyeba mpenza ntiangu ebandaka na ane nini so mpe 40 so mpe 52 so mpe 58 tokoyeba yango kaka a partir ya bato oyo tokobengisa ebele oyo bakoya numero ezali 06 98 77 52 71 na otanga kombo ya bato bakobenga na numero wana mpona koreserve baplace na bango mpona koparticipe ya émission oyo ya kafu ekosalama sur Tchangu. On va parler de l'histoire, de la géo, des richesses ya Tchangu. Tobandaka toujours na banduka kasa edi lolo foye ya obakuti ya te o bayebi donc wanduka kozangisa te obenga na numero mpona oreserve place na yo tobengisa la famille Abalolo bozanga te mpo jimini likolo na mpunda bato nyonso bayebi oyo na chapada esala na kati ya Tchangu. Tobengisa lisusu maître Brice wana dépendant donc le fils propre ya maître Chiwara ya kobetela biso masolo ya bamaître Chiwara mpe na bamaître Mwalf. Tobengisa lisusu archevêque Fataki Mala comme des garçons azanga te Gomes Bamba azanga te Flora Pambani azanga te Mifele Kiabelva azanga te Aïde Soumou azanga te bon sikoyo mpenza tokotala makambo yango na ndenge ya cadre ke so tolobi na cadre ya sport toza na besoin ya famille Mambenga oyo nyonso ayebi ke grand frère na ye ou ndeko na ye ou ye moko abetaki na Mambenga abenga biso na numero oyo tuli kopesa sikoyo ya ebandela ya émission 06 98 77 52 71 oyo nyonso abeta na Air Zaïre abenga biso. Moi anecdote moke mpona Mambenga Ndaye Motumula oyo azali le buteur le meilleur buteur ya Coupe d'Afrique des Nations ti lelo aloba na interview moko ke abangaka na équipe moko ya monde te abeta mpe na Coupe du Monde ya 74 ou 74 1974 alobaki boye abangaka na équipe moko te na monde ezali eza nango Brésil ezali eza nango Imana yaza kobangaka équipe moko Mambenga wana eza équipe ya Tchangu tokosola masolo ya Mambenga lelo tukoloba oyo babeteki so na Air Zaïre bacontacte biso boyebi bie bajoueur ndeti bakiyika batrésor putu baza bana ya Tchangu. Toza na besoin ya bato oyo bakopesa biso bainformation sur bajoueur wana na cadre ya sport de combat. Maître Brice akosalisa biso mpona makambo ya maître ya Chiwara boyebi yango bien ke Zaïre mobimba ou Congo mobimba moto abeta maître Chiwara amonana na ye te oyo etuna maître Bebe aza nano vivant bango tu bakokima bango maître Chiwara donc toza na besoin ya maître Brice aya mpo apesa biso masolo ya maître Chiwara aide sumu lisusu tino mokombo so kozanga te bon maître Mwalf maître Joe donc tout ça a besoin de JP Mandiangu JP Mandiangu kozanga te toza na besoin na yo mpona masolo ya bibotu quoi toza na besoin na yo otekoloba déjà tino mokombo so toza na besoin na yo mpona makambo ya football toza na besoin ya famille Kiyika toza na besoin ya famille ya Castello Mamena toza na besoin ya famille Tsangu Pele Kisweswe toza na besoin ya famille na ye sans oublier famille Kilasu toza mpe na besoin na bango oyo babetaka na équipe Sainte Thérèse oyo ekomaka mosantu toza na besoin na bino bobenga biso mpona kopesa biso bainformation oyo boza nango bato bazali vivant oyo bazali bakoma na bamboka ali toyeba basango na bango mpo nyonso ekotikala na baarchive ya Tchangu. Mpona comédie toza na maître toza na maître vie na biso moko ya kala Kanta famille Kanta
ou bien Gabiso. Bon, si à tout la zanae, on a pour toi zanae, bon, ils sont dans la Kinshasa, Mafoura zana Kinshasa. Bon, on a côté à politique, nous sommes une famille de Santos, Angola, président Adongi. Zamona Tchangu. Bon, famille Luemba. Ouais, ça y est, mon bout de la zéro, ça va pas aller à Moutoumoko. Ouais, on dit Manéga Moutoumoko Luemba parce que Tina Équateur, Luemba va voter à Inanjin. Mais au moins, Tina Équateur, ton à Kivu, anecdote et aller voir historiette, histoire de voir tout ce que. Maman, on va pas voter au monde. En Kivu, dans l'Équateur, on va voter Luemba. Donc, ils ont dit là, tout le monde dans le bureau, il Luemba za na njini kuna na changu mais na Équateur to na Kivu bazo voter Luemba wana o masolo eza masolo ya vrai donc tu as besoin de famille qui ngotolo ba ça la minute o ba tani conseil ba za ko malakini na bombi li solo na to ba mo le 20 mai bon temps on émission le 20 mai pour casa vubu ça qui ne peut me conseiller bon za ko bomba mo bon le 20 mai batumbola esika batumbolaka te mokilo soki ebili kamute moko okangi na monoko obengi nano bato ya kota ondenge nini lisolo ya kote na bino tolomisana baprésident mama na ngai dos santos bahomme d'affaires dokolo nde nayebi place dokolo te na lopango ya dokolo ateki banseke na nci na mwa yebi yango te lopango ya dokolo aza mitacangu so donc ils ont été dans sous famille Simba tu es dans sous tout ça la famille Wabelo voilà où tu as le Lili Wabelo ou bien Gabiso tu as besoin dans yo la cadre de la politique toujours tout ça on a besoin moi na ya Scotty Mavanga comme ça les zones où on est dans un chili à trop donc tu as besoin ya famille Mavanga Scotty bon dans ta maille tu as la famille besoin ya famille Dianyongi la PDG à Centre National d'Expertise. Donc, on va dire à ma Zahir, on avait Bima, faut, et les gars, bureau, mais c'est bien, donc, il y a donc, il y a un évaluer ma diamant sur un Congo avec Bima. On a ingénieur civil, ingénieur chimiste. Donc, on va dire, on français, on intellectuel, on ingénieur, on expertisé, ma diamant sur un pays. Il y a un autre là, mais c'est Toufibidi là, il y a un Kilomoto, ingénieur civil métallurgiste. Baminele, Basalaki, Baizine, pour extraire or, Nangomba, tout la maille. Mais si quand poto les alliés, ils n'y a pas jamais la mode. Mais si vous ingénieur, moi, na Tchangu, il y a un matériel, la marque, même un tour, à pesa ma forme, il y a monter ici, il y a extraire ou bimisa or, ou il y a 4 à poto, parce que on a osaïe. Donc, Zaba Moutou, Zaba Valère. Valère à Moutou, Moutou n'est pas embêté. Pour nous passer à la conférence des prestataires, il faut tout le monde pas à Moutou. Donc, on a la famille, tu veux dire, on a besoin d'avoir une nouvelle pour émissionner, vous avez un cadre, un résumé, archives, ou un outil à la Tchangu. Pour pas la Tchangu, je suis ma décision, je dis que sans Tchangu, c'est Katanga. Dès que les alliés de l'eau, ça, Congo est résisté. C'est un bon Tchango Tinaka, la diaspora en général. Mais en particulier, c'est Tchango. On se retrouve Tchango à Siliki, avec la grève de transport qui n'est qu'un ami. Donc, du respect là-bas dans Tchango. Bref, on est également entre parenthèses. Donc, pour la musique, il y a beaucoup des ateurs. Nyokalo, Zaiko, Monachao. Papa Wemba, Kasi. Il est temps que nous avons vu la musique. Moto a la première ligne. C'est moto a Tchangwa, sacré Zaza. Bon, ce que nous sommes dans la préhistoire, il y a vu à papa. Histoire de banane en 76, fin 76 novembre, tant à Yagina Poto, à Bani Sigo, à Beta World Music, bon boulot, on est où
et pas à tout manger, l'homme qui vous parle à ces moments. Tcham. Donc ça va pour ça va noter. Donc bref, pour la musique, donc continuer. Famille Bengali, Petit Prince, oh papa et Machaka, héritier. Il y avait la musique, où il a été. Papa n'est là, il a bien la femme d'achat, il a son ensuite, Jean, c'est moi quoi. Son ensuite, quand d'achat, c'est fini. Donc, comme on est tant que c'est la zalana, ok, n'a pas la ligne. Et puis, quand on a la move, aïe, mais à où il a été avec Kinaï. Donc, et puis, on a touché 3 points de suspension. Ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Suspense. Donc, tout ça, on va tourner, tu vas Apocalypse. Il y a Jean, Ben Dossol, Malin Béchamp, Chiquito Makino, oh, le loi pas grand pao. Bref. Oh, le père Alexandra, Banaya, maison mère, la chorégraphie, donc, on continue toujours dans le cadre de la journée à 20 mai. Ils ont comme un MPR, ils ont comme un l'émission du siècle pour archiver ma cambria Tchang. Tout ça sous le domaine où il y a cadre de la musique toujours tout le monde s'en a été. Comment il a contribué à l'orchestre Victoria Lenson et Salama Nakati à Djili Tchang. Donc, si les uns et Bélénius sont en besoin d'un mot. Bon, ce jour-là, 20 mai, donc, on va parler des écoles.